naja ko fente 50 ans na ngai. Donc moto no souvenir ya liboso na kutana Mobutu président na biso papa Mobutu kupesa na mbote na mama Olivier mbatu na ngai oh makolo no etaka normal eza ba souvenir ezo ba longwe ezo ba lobinanga nganda ndaka soko na sali groupe za kwa groupe Simba baninga nga ba mususu bajongira sima bakeko batetala kutenza ngenza lobi bwa lobinanga na répétition babinanga te olongwe. Ouais, mbote na balandinyo sur la grande découverte, une émission na biso Tolobela. Tolobela eza na bensulti te. Tolobela toyaka wana pona kosala polémique te, mais toyaka poto découvrir ba makambo ba artiste na biso, o ba sepelisa biso, ba musicien na biso, donc tous les sortes ya bato. Na émission na biso Tolobela izali. Ngawa bino BMD na linga bino mingi ya baleki mwana ba mama lokwa mama nanga Valentine na France na pesi mbote belé na espace na biso sikato vandi en tout cas na pesi mbote na boss na biso Sacrentela. Donc vanda kasi na oisika ezana makasi na biso te ezande na makasi ya nzambe pe na makasi ya Sacrentela mokolo espace oisika to vandi en tout cas na pesi mbote lisusu na petit frère nanga Mitterrand Kinkela na kati ya Luanda, sans oublier Cordon Prince, sans oublier Ouattara Imange na sima caméra na biso to mona Ouattara Imange. Donc so bo mona ba tenti ho bo mona ba boto ezana makasi na ngati ezana makasi ya Ouattara cameraman na biso ya makasi. Sans oublier tozana papa na biso Nzange azongeli biso lisusu awa mutu akendaka te aba artiste bakufaka te ato sekwisaka ba artiste ata batamaki wapi toluka to mona ye. Sans plus tarder tomoni papa na biso akoti. Bonjour papa. Bonjour maman Betty. Chantez bien. Najali mwa malamu moke na nguru na njana. Shiko kenda wapi batu bajai ko luka o jai ko mona na te ejaka nini yango okufa? Lala yo lukinga kwinga te. Na kuyo na pasi na television na iko mona ote? Te na television pe na jali te. Bonga soko na television nani wako kama tambongo apetinga ikoti na television pote na gboro wangu. Nani? Fo jana ko ndema yo shengi batu television ba peshi yote. Mama, kambo na television ezali kambo mosusu. Yo yeko sana ngai misho awate. Opetinga taloboni. So jakulela awate. Zalukuta papa njange jalukuta nyoso jaka théâtre te papa njange keba sika yo pesinga taloboni ba peshoni lobango yo moko po bose no iba to pesinga pesha bato obwaka mabanga ba opesho bosha zana bosa vanza na opesha moni sika bo vraiment ngana jani mamo na sepeli sutelo ko jongeli ngamba na mibale wana esani ngai penza sengo mingi mbongo tolbela kango tepo tuluka kango soko tukwango tusalaka nango pele pass soko chombela ngo biloko gbori wana okukenda na jongo wana utiki yango tiji soko po meli okukenda wana usumbi masuba wana zako bebongo zako mo okay na jali penza ko zako mo ngai na zako repente awa na espace c'est le patron et pas ya boss Sacrentela nde sikanga na zako repente na baninga na ngai ona jako sana bango mosala ezape lisusu na sene ona jako leka na television na ebite soko na ko kutanga ngwawa epai na Bino Kanja rebose ya Biso TV epai na sene mususu ezali bongo PS TV nde bisika mibali wano na jako leke na sene de la Foi TV pe na jako leke na groupe na jako akadri wa bosa la grande découverte so ko leka pe na la grande na jako leka pe lisusu awa na la grande découverte yango na jako senge na biso baso bo s'abonner soko to s'abonner massivement na la grande ouverte na ebite makambo macho kujala bien boko sepeli otisoy na lidodo wana ruje wana otika kado o s'abonner okoti la grande découverte bien boyoki bo s'abonner massivement boko zala jamais déçu. OK papa nzange tu veux poto sur la concernant la carrière na yo obetela biso non li solo ya carrière na yo ibandaki ndenge nini okomi wapi basinois baza kosala ngo parti para baza kotekela biso mabanga ngana na sali carrière te bo comprendre na ba réponse na ebo sali carrière te basinois moto baza koya baza kosala ba carrière mabanga ba jero ngana sali na no carrière te carrière nini yo za kotuna ngai tokomi wapi to uta wapi tokomi wapi kino mo elelo na 2022
expliquer ba ya yo na ba ya biso ba comprendre ngai na yebi te tata na ngai na mama na ngai basanganaki na uti na mai na tata ekoti pai na mama te na botami lelo na komi na komi siko za kutuna ngai na uta wapi nzambe moto asala ngai tinga na mokonga tata na biso ali tata ati mama mama abinisi ngai nde na jali na jali na uta wapi sika mambo théâtre tonde théâtre na sala kama zosa usiko zoko evoluer ndenge ni pozo ko evoluer wapi naja ko evoluer na groupe na ngai moko création nzange naja ko sala na groupe na ngai moko création nzange za pena ba groupe mosusu pa naja ko pesa ba formation ya théâtre naja ko evoluer pe na ba siko ba difficulté nini okutana nango banda mosala oti to komi na 2022 o expliquer ba balanda ka ba comprendre bon ba difficulté zali kaka te bato mingi oyo to travailler na bango misusu pe bajaki mitema mabe baza kolinga kosala partage te na baninga nja komona ba difficulté yango wana esika mosusu yo ti motema oyebi ete siko ngai na kojala mpenza tere wana ngai kasi okwi ba reception yango moni wana yango nde moto ezali bongo injustice eza malamu te bandeko mosusu na kati ya monde na biso na mosala oyo baza na injustice moko impossible o moto akoki kosupporte te yo ozali mwana mwasi ngai naza mwana mobali soko moto aza asengeli na posa na ngai abi te tobenge nzange yo oza koboya parce que ngai lo toza kojwa eloko moko voilà eloko eza kopesa biso mpasi yango wana soko babia ngai yo olingi te olobi te tozwa watanabe ali watanabe wana ayeyi wana ya nzoka ya filimaka na ye sika lelo yo ojwi moto aza na posa na ngai mosala ngai naza kosala yango te ya kosala eloko epesaka biso mpasi yango wana likambo na injustice likambo na motema mabe likambo na jalousie likambo na juwa yango nde moto eza kosala biso mpasi bareception nde yango wana za komona mais sinon mosala na biso makambo nyonso eza nango malamu vraiment likambo na zuwa tolingana biso bakongolais nde tomonaka bandeko na biso banigérien nde tomonaka bandeko na biso bawest africain tolingana toza makila moko mpasi ya moninga esalo nini esalo ndenge nini vraiment tolingana merci beaucoup papa relation nini oza nango na mwa baartiste oyo basalaka mosala lokola yo exemple otangela biso mwa quelque ya bandeko na bino baartiste comédie oyo boza na bango relation moko potoko artiste comédien nyonso na ba comédienne nyonso ya ville ya Kinshasa najalaka na bango malamu naja na conflit na moto te wa koloba te ngai ne nzange tolobanaka te ngai na toyokanaka te aja te ngai naja moto oyo ata soko osali nga mabe nakolimbisa yo tokokutana na nzela tosololi mpo nayebi toza moto nga kutu ngai nanu oyo ato salinga mabe kolobela ngelo kote po oza kosala nzambe mabe bonga nzambe moto akelo oza kosala mabe bonga nga to salinga mabe okokwani ne pona ngai okokwelo kote yango anana nga kojana kofri na moto te na jala kamala mona moto nyonso na ba organisation na bino ba artiste comédie na yo po participera to ozalaka te na jala artiste kwa ba artiste nyonso na jali mokolo na jali duai lele likambo ejali soko basali ngambela na kojanga te kotia makolo na ngai wana kopesa pe makanisi na ngai tenga na monte to sala boy to jongisa boy to kenda boy za ko be bongo tango baja ko bengenga po bayebiti na jali moko na jakati na ba artiste yango wana babianga kangai na kei na sololi esili wana vraiment papa na biso nzange aza sans polémique aza pe sans donc aza na problème na mototé boyende tolinga na la grande découverte vraiment merci beaucoup na papa na biso nzange papa na biso nzange tento sola no makambo etali musala na yo obandaka musala ya théâtre na neni bon ngai na bandi musala na ngai na théâtre na 1986 najalaki na paroisse mama Boboto na commune ya Machina na route Bekatefu na bandi wana na groupe Kizito Anuarite na bandi théâtre na ngai na groupe wana na 88 na yei na groupe Maboke mama iwaswa lobi na ngai te ozali mwana moke
tokendana no soko silisi grâce bonga simanango ya kokoto na eli susu na 1900 wana seri wana bajana no na radio na yeli susu na 89 bakota suka wana mame wasala bibolo kwa tolingito bana na bisoko leka na television jape mabete jala kaka nde yali na jala kiwana ile moko na jako leka na jako tuna na jako jabe formation na jako yapa papa na ngali kwa nganjala jako tuna yabe formation pe asona me papa kwa nganjala alite na 1990 wana ile libandi nde na koti groupe maboke na koti ba papa na ngai ba mafura ba papa na ngai ba tali ba jala kiwana ba to bele ba mystère chatou bango pe ba jala kiwana bandi pe kujue wana to kujue film moko boye o baliaki ba goroki nani ve nani maboke ngale ma sek bonga manango biso to jalaki ba frère à Christ nde to yaki pona kolendi sabango simanango lele ba papa na ngai mafura na papa na ngai tadi ba rongwe ba sai lokososo to ye na bango to bandi na bango na pe ya soname oncle Rena wajalaki pe na groupe ajaki na groupe Minzoto nda banda ko la kisabiso ba opérette to bandi ko travail ba opérette wana ti to ko joina orchestre ribindankoi wana to joina ribindankoi na nini na maison combattant na gambela wana da to joina bango isiri to jongi na ndako papa na biso tadi alobite bana mibali nyonso bajonga ndako bana bati batikala bapesi bapuru wana ba short ngana alobio bonga bana basi batikala biso bana mibali tojonga bandako leo to koma kuna batu na biso te oye na iroko nini yo la banda baninga ngaba mususu bajongira sima bakeye ko bate tala kutenza ngenza lobi lobi na ngona repetition babina ngate olungwe bajongise ngaba biloko na ngai nyonso na lungwe wana na keipa ina takinga na kumepo na takinga na kuti balisala ngomba bakisita na kuti mwa bato ebele wana na kuti batito baja komibonga mapote bakenda ngora to travailler wana na baligolodo basaba travailler na bango mwa moketi bango baye ko sa voyage wana esimbite baye ko jonga to continuer simanango nde na iko kende pa na Petit Mondonga kepa na Petit Mondonga to ja ko travailler na Petit Mondonga wana na ebite soko jalaka amvi na Petit Mondonga robie tanga maramo nde na keipa Petit Mondonga to bandi ko jouer to ja ko sa ba spectacle na ba chinuweni na ba école bele Petit Mondonga tango to sisi ba production na biso akamati mbonga Petit pa ende ko moka mosi akende ko jira pa to ja ko répéter na hôtel na Al Capone wana na sela komi mokoro wana jade jana mwana nga moko alibosu mwana nga mibale abota mina 1993 sikawa ya libosu abota mina 90 ya mibale nde na ko sete na 1992 simanango le na tiki Petit Mondonga nde na 93 na ko kene na groupe tout ce que soit bare pa na mystère surtout la vieille zone mon grand frère propre nde na keiwana to bandi ko travailler na kuti ba grand frère na ngai Koko Bilali nakuti ba grand frère nanga ba Koko Bilali nakuti pe asona mama Makira Mabe nakuti moninga nanga pe asona me dadiri Kambala nakuti Mogondo nakuti njala nakuti Bino Njinga nakuti Njambara nakuti ba Mila Esa to bandi ko travailler na bango wana ngai na ekolonga wana na keiko sa ba théâtre classique na groupe moko Ire de théâtre groupe wana jalaki ba ilombe basaki ngole bajaki ba etidia na inawana nde basaki groupe Ire de théâtre lele ngana ina Ire de ilomba ke ina groupe Sarongo mbake ina groupe Sarongo ngana tika ina Ire de théâtre wana to bandi ko travailler to bandi ko sa ba voyage ti ba Cameroun ba Cabo ba Senegal to za ko jouer ba epro match webe ango te théâtre wana na epro match wana to bandi ko jouer ango parti par la monde ati baninga mosusu le ba ko kenda na Italie ba kimi wana ba kenda ki festival ya epro match na France baninga mosusu ba kimi na bango biso kwa to kenda kite to jaki ko jela bango to kei na Cameroun na centre Kowe to ke ko jouer kuna isiri to ko jonga bunga lelo to jongi ponga na jali moto yo ba ilombe ba mona kite na jali ko travailler malamba bi mwana ya ibi mosale
batuninga osuka na classe na bango tenga na suki na 5e maîtrise humanité na section littéraire raté furu nde ba kwinga batininga na inase na kenda kujwa diplôme na inase nde pa na kenda ki inase wana na kena kwi diplôme na continuer betide na ngai bonga le groupe Simba ibandi avate groupe Simba banda na iko kenda na Fadra Theatre tuza kutrava na babodo ba yandi wani ba dide ba sambombo ba Piero suki sape ya sonam bonga tango ba Tito Barungwe na Adi Mojuri ba keba sali groupe na bango ba Fana Theatre le na kina kenda kokota kuna dide ba sambombo lobina ngate kokoto kuna lisusu te po tuza kusala groupe wa ripati Denise ya sora kina mbaye na aja producteur ba yokani te ba sala groupe bango no sona de rombe bonga groupe onko mlango ko jala groupe Simba nde groupe Simba yuko banda ripati erombe bodo mindondo pe ya soname Tito Jorace dide ba sambombo donc to jala ki wana mwebeli ngai pe na jaki na kati wana Mili Solution Jacques Mili Solution jalaki Martin Boruka jalaki donc to jaki mwebele groupe Simba ibandi ba sila ba koti ba njere ba koti anjere na nireya ba miro ba maya biso nyonso to bandi groupe Simba te eko sala te ngana eko se retirer bodo tango alungwe wana ayambote bodo alunga to jaki travailler na agence privé bebango na ba pole mukendi ba Yves Kambala toza ko travailler na agence plurielle toza ko sala ba théâtre toza ko benge satire bebango voilà sika walele ngani na bandi ko sala ba session allez nde elomba bina ngate sili sa ba session ba professeur ba bi za ko mi pese mingi na théâtre populaire olingisu komi ko négliger classe na yo nde yolo na sala kitena vandi filme toza ko sala wana toza ko juwa ngo na basa la malmite de ko Kambala na moni bati gi Kambai luka bati e deuxième minute na place nga ya seke ba négliger ngai po ba sala ngo na télévision bo de Kambote le bodo alungwe ba bisinga ngata bodo alungwe kuda tout ça na keiska na groupe na keikuna to kutaina bodo albina ngate toza ko sala groupe nde to ko sala Africa Recreation na Africa Recreation ba mama tope ba yewana ba nani ba Ariete Kajinga ba Ariete Kajinga ba to ebele ba jalaki wana nde ngai na jalaki lokola chef a groupe répétiteur pe lisusu na za kopesa répétition tout ça te et ça dit souffrance na kuna na Africa na za ko sala bo na 2000 ba ve mundo ile ba rongwe ba sali nouvelle ngenge ngana jaka na Africa na 2001 ba yepa na biso batuni ko babia bonga za ko travailler ko tout ça le groupe pour bada tiango yo za ko travailler ko aliyaka ba kwinga ina ndako nde ba ye na ngawana le ba ye na ngai eso ba pese likanisa lo bite ole za la nouvelle ngenge za ko malko ndeti esika to witi kuna e pa na mettre pai to sala ngo ezala rich boy lisanga boyokani nde so ba pese ko mba rich boy wana biso tuna kati na bande ko basu to za ko travailler ndenge ve gawaru baka wana lisita rongwe esoba rongwe esoba lobinanga ngada ngaka soko na sali groupe za kwa groupe Simba baby so mi bale ne sobe na station Sarungu toza kosola wana tuyokani to sala Rich Boy Fondation nde to sala Rich Boy Fondation to bandi ba bakata ba ye ba mama roso ba ye ba to bere ba oxygène ba to jaki na bango ba ye ba samba ba piko ba ye moto akadre bango ba bijou la reine bango noso ba mosu ba jaki na bango sa théâtre mais ko yeba ba principe ya théâtre ba ki angote na jakola kisabango ezali scène o côté cour côté jardin o ezali ba benga kango boya fa scène tout na jakola kisabango na tarisi bango makambo ya théâtre ngana zwaki na ina ero bango pa koma ko défendre le théâtre donc je suis vraiment un grand formateur dans monde ya théâtre pour ngai moko na uti na formation ya ba opérateur tout ça ba improvisateur na ba groupe pa na uti e bongo tango na keina jo kazo wana lisusu ndenge na jwaki na Africa pa na bodo na jango lisusu na Rich Boy Fondation na pesi formation na komi pe solliciter groupe ba kobenga na pesi formation ba kobenga na pesi te ndenge pe panzana na kale jaki te to ka bato to za ko travailler diction so ko tuni bango pe diction ngo jani ba yibino bango agote baka to za ko sala ba diction to za ko sala boy bango ba za ko ba obiso to sala ka ba physique na théâtre ba sala ka physique ete répétition théâtre bandaka na prière
soko prière esili bokoti na tisa concentration soko concentration esili nde boye kosala éducation corporelle boza kufungula ba muscle boza kosala belesisi wana po balobi le corps d'un artiste doit être souple flexible et agile dakomona babiloko wana bato ebele bayebi yango te yango toza kolakisa bato na tetre bayeba te bozalaka physique te bozalaka éducation corporelle soko yango esili nde tokoti na exercice oyo tobengaka ya diction balobi la bonne éducation te na bombi na koloba te bakoya koyiba balobi te bayebi yango bayebi te soko éducation esili nde yale bakoti tokoti na baexercice mosusu ndeti baimprovisation esili nsima nango tokei na pause toye na travail scénique mise en scène dakomona bao bayebi te bozwaka yango boye na fungola makasi ezali te ndenge bandeko mosusu baza kobengisa nga na barepétition na bango nde naza kopesa sika formation kolakisa ntina ya makambo bato baza kosala wana. Vraiment, merci beaucoup, Papa Nabiso Nzangi. Papa Nabiso est un grand formateur. Petit les oiseaux formés, kak. Papa Nabiso Nzangi. Donc, azam tom qui est azam tom sakane la te. Merci beaucoup, Papa Nabiso Ndongo Laxi Biso carrière na de le début. Merci beaucoup, Papa Nabiso Nzangi. Ngana mesana ko benga les grands formateurs pour au format ka petit les oiseaux formés, kak. Ce total carrière na yo ko banda 86. Tina 2022 bozo bimsa 36 ans de carrière. Il y a un temps 36 ans de carrière wana au banda ki théâtre na âge ozaka na âge na 86 wana na jaki na 14 ans. Na 14 ans wana na jaki na 3e année des humanités. Na kamati certificat na ngai na 83 84. Vraiment, merci beaucoup na Papa Nabiso Nzangi. Binomo boyoki abanda msala ya théâtre na âge ya 14 ans. Et Papa Nabiso Nzangi. 14 ans wana na 36 ans expérience na ngai sali taloboni. Sali 36 ans. Et sali 50 ans. Donc de tolo. Na ja ko baboye, na ja ko fente 50 ans na ngai. Donc moto no sa ja ko randa ngai. Olingaka papa Nzangi soko kotindela ngai kaje ya sucre to kotindela ngai kaje ya bière kotindela ngai sapane otindi po 2022 oyo kobanda le 4 août na ja ko fêter 50 ans na ngai tel le 31 décembre ya 2022 na ja ko sepela na 50 ya mpotama na ngai moto nyonso olingaka ngo ja kolanda ngai na ko sepela mingi eza baninga nga ba artiste boja na poto jode de Londres ja kuna na ebite ya po Firenze bojali botindeli ngai babiloko na ngai jani faye boja na poto leki na ngai Anselu Joro motema ya mama Sara Paradiso Henri Menayame Sasa Papa Henri Mokonjaro Keto bino baso boyebite grand frère na bino camarade na bino aja ko sepela na 50 na Mike Radisese boyebite yaya aja ko sepela 50 Goderi waka boja na poto boyebite na aja ko sepela 50 na ngai botindele ngai pote na sepela sere na ngai Denise eri parti bino nyonso boyebi bolingwe boyebi na ebisi bino te na ja ko sepela ngo tel 31 décembre na ja ko fente 50 ans na ngai. Merci beaucoup. Vraiment merci beaucoup na Papa Nabiso Nzangi azo fêter 50 ans na ye. Papa Nabiso Nzangi obanda musala théâtre na 14 ans. Donc na minute onde to lo babo oza na 36 ans ya carrière na yo. Et na 36 ans ya carrière na yo to ba souvenir nini oza nango. Poto moni ce total parcours na donc l'équipe bisika moko ya mukete. L'équipe na ba artiste comédie wa mineno batanga ma pena na mboka o. Yango expliquer biso non to ba bien. Na 36 ans ya carrière ko banda 14 ans ti okoma kino loloza pe en bonne santé. To baka ba souvenir oyo za nango. Ba souvenir ya liboso na za nango nakutana na président Mobutu Kukungwendo Seseko wazabanga nakutana na eza souvenir soko kutana na président de la République ezali souvenir ya liboso nakutana na Mobutu président na biso papa Mobutu Kukungwendo Seseko nakutana na ye eza souvenir ya liboso pe asonam souvenir nga mususu na pona za ba souvenir ebele na monde ya théâtre na sali ba voyage na ba mboka ebele na jouer na ba espace ebele o ba comédie misusu tele lo ba jouer wana te tel quoi to jouer na compte na libindankoi na ba vena nga ba mafura ba tadi to jouer na bango na maison de combattant yebisanga tuna ba artiste ebele soko ba jouer déjà na maison de combattant ba jate to ja ko jouer na espace ska wa ezalaka ni Cinépolis
tuna baartiste mosusu soko bajwa na Cinépolis wana, tuna baartiste soko bajwa na Intercontinental, tuna baartiste soko bajwa na Memiring, tuna baartiste soko bajwa na ba place bere onga na kota baartiste bere bakota ngote. Uza komono donc wana ja ba souvenir na ngai. Souvenir mosusu ezali na jwa invitation ya mama Olive Rembe. Na pesa na mbote na mama Olive Rembe atumina ngai oh makolo no etaka normal. Eza ba souvenir ya maramu. Mwasi na ngara ta liputa ya super pona mama Olive Rembe. Ezali souvenir ya monene. Mwasi na ngara la ta lobio mama Olive Rembe. Uza komono na jwa ba enveloppe ya kaki pona mama Olive Rembe. Eza ba souvenir. Bote mama Olive Rembe apesa biloko ebere unga moko na talika biloko nyonso ezali ngai na bengi pe bandeko na ngai ya libala mwinda bandeko na ngai famille to kaboli mwa moliso na bonane moto nyonso alobi nzamba azwa lokumu nyonso wana nzamba pambola nani mama Olive Rembe esengote eza souvenir te mbula na kojanga ko kanselo ko wana te bote ba souvenir mosusu ezali kaka na mosana ngai théâtre na bota na théâtre bana na ngai nyonso na boti bango na théâtre eza souvenir te eza souvenir na bali religieusement obe na théâtre eza souvenir te souvenir na sombi motuka na monde ya théâtre eza souvenir te eza souvenir na sombi mabele na njili brasserie na sombi na bakote kuna bakote balinga kati wana eza souvenir te eza souvenir soko na jangaki babele wana engaki kolbate na za kosala mosala ya pamba to ya punda sika wanzamba za kosunga ngai na somba lisusu lupango obe na njili ya wesika na jali sengote phénomène na sombi awa na njili awa asimbikisi te za komona saisa ya sombi na litambo asimbikisi abomi moto te bonga pongai na somba isika no apandi na njili ndela kuboma moto bao na sombi wana njili baselo na sombi bakote muna na lingakati wana na babuma wana na simbakisi te eza ba souvenir o na jana ngo souvenir mosusu président de la république ya na biso Antoine Tshisekedi Fachi Chilombo lela ta ko bengisa ba comédien na ebite na ko janga te ko kenda pe ko kutana naye pa jali ya na navandi na ina na limete ngana vandi na limete na 12e mari na Equateur ya mbote yake nda poto tuzako jana bango de ba papi sanga masalanga papi sanga tuzako jana bango grand frère ya tikibito yake ina poto lelo nzamba pamboli ye grand frère président de la république eje sengo komono te grand frère moko bojaki ko jana ye akomi président de la république eje sengo mingi pona ngeja ba souvenir na ebite mokolo moko na ko gbolona ye esika moko esengote tala ba souvenir malamu souvenir mosusu na jana ngo na jakoleka na scène na bino yo beti moto ya mbinga ngano to banaka te sika bato mosusu pe bayeba kingai te bayeba kipe makambo te na la grande découverte bayebi ngote esengote vraiment bino mo boyoki ba souvenir ya malonga e papa na biso enzange ye aza mutali boso ya ko remercier pe ya ko tangila biso balekaka balekaka to mona baona ba chaîne mususu ngai nazo souffrir ngai nazo lela boy en tout cas papa na biso enzange a valoriser musala nae kaka na musala théâtre tale bila ba souvenir bino mo boyoki ba commentaire ya ko bakisa ezate vraiment merci beaucoup na balandinia sur la grande découverte émission bolandango tina suka émission na biso tozaka nango ezaka sans polémique Isaka banyoza bien to yambaka batonto bien lokwa batonto na biso nzange babanda iko kanisa buka na makolo yeyo papa nzange lakisa bon ko buka na makolo te makolo nanga ja normal yango buka na makolo te eza pe kaka ba souvenir eza ba souvenir ja komono nikoba yaka atindeli ngai keche oyo narati nikoba yaka prêtre lela pesi ngai yo alobi na ngai ndeko na ngai kamata kecho yo ja star urata kango ale sacré terre pa alobi na ngai tala c'est le patron wana yo nde coordonnateur ngamo tunaja ko coordonner bakuzo awa yo kanjina na c'est le patron awa c'est le patron et dali bare monene o ezwami na Sainte Thérèse badika nyonso lelo boza koya soko kiti na Sainte Thérèse botuni kaka c'est le patron pa ya boss sacré terre boye wana kuzo ezali kuzu wana totiba mbetu na kati salle de fête ezali bolingi ko louer salle pona
ba ve mortel na bino wana boyei bolingo ko jango pona ba adversaire to jali bokukuta ngai njange na jala ka permanence ko ye moko le boss sacré tela jali tenga moto na jala kao na jela pa jali bokukuta biso ama kamuno jali biere ya pio jelo ko mela biere pio awa okomeme sango na pesi limelo na ngai na ba nyonso balinga ka ngai bato bakotindele ngai bakaja masanga pona sekata adversaire na ngai na pesi bino mbote bele njamba pambolo bino esika bojali le boss Miguel Muntu mon ami d'enfance na pesi yo mbote siko jali pona nini tena Patrick Mandengo motema ya Geraldine Tawaba barobi mbote bele na bino baso mbote bele na bino baso boza kolanda ngai na gelo lukero Vraiment majore gero na pesi yo mbote siko jali na pesi pe mbote na ngai na moninga na ngai ngaka ngai mingi gimonoka le boss gimonoka na pesi mbote na ngai na picha ne papito njekere ona bosani ko ka ngai juwa te surtout baninga na ngai ya ino de soldaire à droit président Désiré Ndombele Kizerego sous de tamba vini pera nibo de wiri pera mawa jeriki na bosani binote donc kinge mawa na bosani binote bambote na bino ebele numero na ngai na sana pesi bino numero boka matari numero yango wana bobianga ngai plus 243 89 ce soit teye 77 382 plus 243 89 ce soit teye 77 382 numero na ngai yango wana botombokele ngai te po ngai bokilo na ngai beti alobaki na ngai o nalobi mabe orke nalobi likambo ya malamu mwana na ngai na mobali aza na mwana na ikombo na inasi sika wa mwana ngai koko na ngai wana nasi alingi kosa ba résoudre lelo nyonso nasi soka uti classe ay bakate na kotia bakaye na ngai wapi na kotia sake pai wapi na beti nasi mama na asiriki aja kutunanga uja kubete mwana poni na ebisi sika nasi makambo aja ko uja kumuna ngo malamu nasa kuita class nasi bakaye na mesa nasi bakaye na kiti nasi bakaye na mbeto nasi bakaye na couloir nasi bakaye na aja kutia ngo partout na tapi albina nga yobi na kanani koko na yonga nabina na likambo nini bonga poni nga mais nasi soka uti class bakaye na kiti nasi bakaye na mbeto nasi bakaye na tapi nasi bakaye na couloir nasi bakaye na vitrine nasi bakaye liko na mesa sikawa ngai na rubi mabe na nini aboteli ngai coopération OK na jakuluba likambo normal na bite soko na rubi mabe yebisa na nungai sika na ruba nini nasi akuita class nasi bakaye na mesa nasi bakaye na kiti nasi bakaye na vitrine nasi bakaye na mbetu nasi bakaye na tapi nasi bakaye partout ngai na rubi mabe seke na binaka na koko na ngai na ebisi yebo yo moko ruba na mobali na yo nasi bakaye wapi sika yo moka komote yo pe nasi yo kaka ezate to witi class bakaye no partout te. Nasi bapasa otsa bakaye en tout cas bambote belé na vie na pizza en direct de Luanda wana ba vie na biso Luanda tozala na bango papi menayam na ebike kala tozokoya na mboka na biso na kin na ebike soko ye kin en tout cas oza jamais déci toza un espace moko awa chez les patrons chez boss Sacrentela. Donc chez boss Sacrente lande makambo ananjilo za bien na ebike ndo za Luanda linga ba place mo isa lix ba place mo ya kimia ba place mo akuzu ozala jamais d'ici en tout cas beaucoup tabo partager bo like une émission vous a jamais d'ici merci beaucoup.